confiance pe fidélité ya kolanda mbonda ekolo ezali assurance ya kozwa information ya solo mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville ba diaspora partout au bozali na cas de fidélité pe confiance au bopesa biso pour kozwa ba information à temps réel. Tofongoli édition ya biso moko lelo pour ko sabino ke ba komi kolela lela 40 députés oyo ba bokisaka ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe pour la soutenir vision Félix Tshisekedi mais pour na nini Mwana Congo, boye bake 40 députés nationaux, oyo babwa kisaka Moïse Katumbi Chapwe, pe bayaka la ngambo ya Félix Tshisekedi, baza kolela lela, ya kobeta mbonda ke, depuis bakoma na union sacrée, pour la soutenir vision ya Félix Tshisekedi, baza la regret makasi, ya kokonstate ke, baza ignorer na ba nomination nyonso. Kobanda la gouvernement, na ba administrateur, ba poste nyonso oyo eza promis, baza kopesa kaka, na batu oyo babunda kutute lokola bango po. Union sacrée ezala. Mais, bazako kamoke, ba député nationaux nyonso, oyo ba utaka na FCC, bango bazo déjà parlé à gâteau la bango qui toko avec impact de pays idéologie. Sauf kaka bango. Nyonso oyo, ebimi na munoko ya mwana mboka, les députés Moulamba Mputu, oyo azako rappeler la première ministre Sama Lukonde que la politique est un rappel contre la valeur et la fidèle. Na ya poids politique ya ba composante nyonso. Awa ekomi boye et que ba élection est déjà qu'on s'est pointé à l'horizon. Peine à souci, ya kopesa le chef de l'État Félix Tshisekedi deuxième mandat selon bandeko ya union sacrée. Bosala angele ndenge bangala balobaka po kolela ngonga oyo masuwa ekomaka pene ya libongo. Keba et surtout qui s'agabatu. Confiance est un bon appel à fidélité. Yango. Betika Kambunda. Na souci ya comme ma solution moko ya malamu pe ya kilo pour la stabilisation ya franc congolais boyeba ke chef de l'état Tshisekedi Tshilombo à côté ici IGF na masolo yango Medil Kamembe apesi histoire. Depuis le week-end dernier na Kinshasa, dollar est chitaki sur les marchés. Un dollar oyo ezalaki na 2500 voire même 2600 francs congolais. To ekitaki na 2200 to 2100 francs congolais pour na 1 dollar. Face na évolution inquiétante pe persistance ya fluctuation ya taux d'échange ya francs congolais par rapport na devises étrangères pe ba conséquences na yango si pouvoir d'achat ya population. Chef de l'État Félix Tshisekedi azongaki pona kopesa ba conclusion ya réunion de crise oyo a présidaki natina na yango mokolo ya lundi 17 juillet 2023 pona ko apporter solution efficace na situation oyo ensemble ya population baza kolela. Chef de l'État a décidé ki mettre en contribution inspection générale ya finance IGF asala elongo na gouvernement pona ko faire respecter ba décision oyo bazwaki envie ya ko stabiliser monnaie locale. Na yango président ya République Félix Tshisekedi a rappelaki ba mesure yango ezalaki poursuite ya Banque centrale du Congo na ba intervention vigoureuse et régulière sur le marché d'échange, gestion rigoureuse ya finances publiques, notamment limitation ya ba dépenses publiques na oyeza prioritaire peu essentiel n'a qu'au privilégier procédure normale ya chaîne ya dépenses publiques. Interdiction ya paiement ya ba dépenses publiques en espèces na guichet ya Banque centrale du Congo. Encadrement ya secteur bancaire ya ba opération d'échange oyo esalemaka na ba bureau d'échange esengeli ezala compatible. Paiement ya ba impôt nyonso taxe droit pe redevance oyo eza ya l'État esengeli sama en francs congolais. Renforcement ya ba mesure ya rapatriement ya ba devise pe concertation entre Banque centrale du Congo pe ba opérateur ya secteur minier pour na rachat éventuel ya quantité ya devise pe rapatrié. Yango biso awa to beteli bango kambunda. Mbonda eza kobeta mamabe entre Jacqueline Ngobila Mbaka pe Gérard Jekoko Mulumba nili pesa bazo welela. Mwane Congo, boye bake mbonda ya mabe makasi, eza kobetama entre Jacqueline Ngobila Mbaka na Gérard Jekoko Mulumba, oyo azali adjoint na ye na gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa. D'après ma source ebele oyo tozi, ndeko ya Congo boye bake, Jacqueline Ngobila azako lukakaka abuka mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba, ndenge asalaka epa ya mwana mboka Nero Mbungu na poste service gouverneur ya Kinshasa.
tellement que tension est comme ma belle. Bondi melangai que il est passé parce que oh mwana mboka cherche ko mulumba azalaka ba telemi pe basaka la confiance ya soso ya mboka oyo azamoko la bango ezali que le secrétaire général ya IDPS mwana mboka Augustin Kabuya liboso ya ba militant pe ba sympathisant IDPS ya koloba ke il faut qu'on soutienne Gérard Jekoko Mulumba parce que ezala confiance na ye kitoko en plus alobi que Jekoko Mulumba aza candidat député provincial à IDPS na Kinshasa mingi na commune ya Limete. Donc bazala calme po bango IDPS batumbolaka na bango batute mais soki yo moko okeko provoquer bango yebake bakolandela yo tina suka awa mwana mboka Jatilingo Bilambaka okomi lisusu na Gérard Jekoko Mulumba yebake IDPS bakolandela yo tina suka ya mingi esengeli boyeba ezake même président assemblée provinciale mwana mboka Godé Poi azako accuser les gouverneurs Jatilingo Bilambaka ke azako gérer Kinshasa mabe makasi kutu babukaka Godé Poi na ba député provinciaux dynamique ya ngobila po bango basalaka blagi te soki olobi kalika bangobila bango bakosomba yango po ba-attaquer aussi okokweya cour d'appel ya Gombe asi a réhabilité avec impact de pays idéologie pe Godé Poi azongeli bafonction na ye na miniti oyo Gérard Jekoko Mulumba autrement dit socio ya mboka aza kosoutenir mwana mboka Godé Poi pe poyebake eza kopesa ngobila kanda ya mabe. Donc, explique kaka, abuka bango mibale, baza atre ba fonction bango. Congo, Kinshasa, doko kende wapi. Mwana mboka Jatilingo Bilambaka, nyoso esengeli oyebake, ezalaka nango théâtre te. Obandaki na Nero Mbungu, oye na Godé Poi, lelo lisusu na Gérard Jekoko Mulumba. Total ndenge baloba na lingala, kaka bango nde baza mabe. Soki sala makalsilo simo komona ke 3 personnes contre 1. Tamusu mabe ezala ngambu na yo. Tobeti sika monda poto lingi. Kimia et contre la Kinshasa, alonga na e. Seni a lancé opération, ya kopé sa ba duplicata, ya ba carte d'électeur tout landa élément o ya Medrine Kambembe. Commission électorale nationale indépendante Seni Namukuse a lancé mokolo ya mercredi 2 août 2023 opération ya délivrance progressive ya ba duplicata ya ba carte d'électeur. Selon directeur ya communication ya Seni Jean-Baptiste Itipo, opération oyo eza ko concerner ba électeur oyo babungisa ba carte pena ba détenteur ya ba carte d'électeur oyo ba écrit eza effacé. Jean-Baptiste Itipo a précisé que délivrance ya ba duplicata eza gratuite pe selon ye requérant esengeli alanda procédure oyo malamu. Pona électeur oyo abungisa carte d'électeur na ye esengeli a faire attester perte oyo epai ya officier ya la police judiciaire oyo akosalisa ye procès verbal ya perte ya carte d'électeur. Nasuka na yango ye akokende ko présenter yango na antenne ya Seni na réseau ya centre d'inscription na ye. Nasuka na yango requérant akoki kokende ko remplir formulaire ya demande ya duplicata. Na oyo etali ba électeur oyo ba écrit eza effacé na ba carte d'électeur na bango esengeli na bango ba se présenter na antenne ya Seni ya réseau ya centre d'inscription elongo na carte oyo ebebi pour que azwa carte ya sika. Seni aza ko invité pe ba service tant public et privé oyo baza ko garder ba carte d'électeur oyo ba propriétaire ba bosana topé ba abandona pe batu nyonso oyo balokotaka ba carte d'électeur oyo babungisa bakende kotika yango na siège ya Seni. Na yango Seni aza ko attirer attention ya population si existence ya ba réseau ya ba faux producteurs ya ba duplicata ya ba carte d'électeur esengeli na population azala très vigilant yango biso awa to betisi kambunda. Yeba okobebisa mbongo na yo soki okontinue kopesa confiance na ba reporter ya lokuta oba koma ebele awa na ville province ya Kinshasa pesa confiance na mbonda école agence de ozu musala ya qualité pe assurance. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Denis Kadima a condamné agression au délit sanga akuta lango la kadanga pe a suko condamné acte de vandalisme et salama magnacia social ya muzito kuna na masina. Mone Congo, boye bake président Seni, mwana mboka Denis Kadima, azako condamné liboso ba représentant ya ba parti, pe ba regroupement politique, climat intolérance politique oyo, et comme kokota trop la période oyo ya après campagne na République démocratique du Congo. Mingi abeti simbonda suite ya attaque oyo de liste sanga akutala kinango na kananga pendenge siège ya nouvelle élan parti ya mwana mboka muzitu ndenge ezoka mabanga même jour na munoko na ye alobi boye climat moko ya kozanga tolérance ekomi kokota malembe na mikolo oyo ya processus électoral de liste sanga na équipe na ye bazalaki attaqué la groupe ya batu oyo baza kolobake baza ba membre ya IDPS kuna na kananga kaka mukolo yango awa na ville province ya Kinshasa. Équipe mususu ya batu oyo baza kolobake baza ba membre ya SID parti ya Martin Fayulu bapasaki na mabanga ba installation ya Adolphe Muzitu intolérance oyo la période après campagne eza mabe makasi entre ba compétiteurs oyo esengeli balekala ba élection ya 2023 asengi na bango baluka kimia pe tolérance ezala poseli aza ko compter ya ko organiser ba élection na climat moko ya kitoko donc la transparence selon mibeko ya mboka biso Betisika Kambonda. Boye bake soki ozalaka membre ya FCCP au postulé, okoza chikote na yo. Ndeko ya Congo, boye bake FCC Joseph Kabila Kabange akobi ko sanctionner ba membre na ye oyo ba postuler comme candidat député po mot d'ordre na bango ezala respecté. Bozo lokola kaya Geneviève Inagozi Kasongo azi frappe ya Ferdinand Kambereke akoki jamais koloba lisusu na kombo ya FCC tellement que famille politique ya Joseph Kabila Kabange baboyi na bango kokota la processus électoral oyo donc bapesaki mot d'ordre na bacadre pe na ba haut cadre FCC basarole te badepose pe bakandidature na esika moko te mpona baélection ya décembre 2023 bakamwe ndenge Geneviève Inagosi a déposé candidature na ye na CENI na liste ya regroupement politique membre ya Union Sacrée nyonso oyo na circonscription électorale ya Wamba la province ya Ouele mpona FCC emonani ke a désobéir na mot d'ordre yango babukie na masolo ya koloba la compte ya FCC Ferdinand Kambere akwesi lisusu ke mutu nyonso FCC oyo kombo na ye ekobima na CENI akolongwa FCCP akokoma Union Sacrée eza toujours korasire ke décision na bango ya koboya kokende na baélection avec équipe ya CENI oyo échange te yango biso tobetisika mbunda ba ancien élève ya Institut Malako avec impact d'idéologie babetaki match loisir na universel sécurité na terrain GD na Lemba Benjamin Kilunga azalaki kuna. Mone Congo, boye bake eindaki avec impact na idéologie. Mokolo ya le 1er août, autre baka fête ba parents, ba anciens élèves ya Institut Malako, ba sangalaki na bomoko nyoso pona kokanisa ndenge nini bakolelaka. Ba réaliser structure na bango ya kitoko. Kombo nango Malako na biso ONGD oyo ba mesala ko sangana à tout moment mingi siège nango ezakala Apocalypse 22 esika bakutalaka avec impact na idéologie. Mena mokolo lelo
tuna ngai ndeko na ngai nini basanganaki na cadre kobeta match mo loisir na bandeko Universal Sécurité. Match oyo elekaki kitoko na terrain GD Olalemba kaka nde bozomona ba image. Tellement que les deux équipes ezaki bakasi ngambo na ngambo bachaki babila bango pe esilaki kitoko mena suka ya masolo tango biso bona ekolo tozalaki wana bino moko boyoka ndenge nini bareagisaki liboso ya kamera na biso. Initiative oyo ONG de Malako ezwaki ya kobeta bale na bandeko na biso ya Universal Security pour na loisir na occasion ya 1er août plutôt fête ya baparents yango to sepelaki quand même ko sangana bandeko pour na koyeba pour ningisa manzoto parce que ça contribue à la santé, hein, santé mentale, à la santé physique. Na biso vraiment il est malamu to sepeli mingi na moi tango moko to leki sina bande ko ensemble. Merci beaucoup na organisation Malako na biso na sepeli makasi na accueillement na organisation to sepeli le total bango ba beti match moi distraction oyo et ça biso bien sotoyer to kuta na famille et ça moi kitoko. En tout cas je vous remercie et puis na pesi bande ko na nyonso baza diaspora mbote bozala malamu moi nazo sepela kotoyo I'm enjoying. Merci beaucoup Rémi Talata, chargé d'administration et coordination au niveau international, vice-président à ONG de Malako na biso au niveau national. Nous sommes très heureux en ce jour du 1er août 2023 pour na bosangani na biso na fête monene ya sport na kati ya ONG de na biso et totondi samine sengo parce que ezali occasion permettre biso to sangisa makanisi to kolisa lisusu bondeko na biso na bomoko kati na ONG de na biso. Ndeko na ngai mutu akosa ote ba ancien Malako baza ebele mingi na bapoto pe misusu ala vi professeur Kinshasa to pe la Congo Mobimba ba koma ba cadre ba entreprise ya ndenge na ndenge pe ba kontra ba institution ya mboka kosambisa mo kitoko po batanga kitoko kosanga na boye de ezaki retrouver moi malonga pour la bango yango tellement que ezaki retrouver mo impact na idéologie et sengaki esuka boyete troisième mi-temps inde kolia komela ezalaki na pointe kaka nde boza komona na mabina ya kitoko pona kokalisa ndenge nini basanganaka. Ezali kitoko yango biso mbonda ekolo tufuli bango kaka moka koswa tolobi bolingo ya boye bo bandaka bomwana esengeli ekende ti na mokolo ya suka 11 ambe tata ye moko ayebi yango tobeteli bino kaka mbunda po kitoko makasi. Kokoma journaliste professionnel koyeba kosala ba montage vidéo to pe koyeba kosimba caméra ki mamba on a cherché information média indépendant pour kuna formation de pesama na ba professionnel ya média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Plateforme internationale visionnaire et leader solution. Basala qui sorti officiel à Bango na salle de fête Shalom na limité Salongo. Wilfried Samba peut me dire quand même basala qu'on a compte ya Mbonda Ekolo.
Plateforme internationale visionnaire et leader solution génération de la rupture basalaki sortie officielle na bango mokolo ya mardi 1er août 2023 na salle de fête Shalom na Kinshasa. Au cours ya cérémonie yango tomonaki présence ya le patriarche Nkela Nimpata, le bishop Josué Wembi oyo azali président ya plateforme oyo pe bishop ya église la réconciliation avec Dieu, ba femme puissante, ba homme puissant, na ba jeune puissant, représentant ya ba diaspora, bango pe bazalaki wana. Manifestation elekaki malamu avec un partenaire idéologie, mot de circonstance et pesamaki et pa ya moko ya ba femme leader, Mama Emerode Dianituka, pe elandi samaki na ba mot de remerciement ya ba femme pe homme leader mosusu moko na moko. Na suka na yango, le bishop Josué Wembi oyo azali président ya plateforme les visionnaires et leader solution asalaki présentation ya comité oyo bazali ko travailler na ye elongo pour que plateforme oyo ekende liboso. Na yango lokola manifestation elekaki kitoko makasi bayembi bayembaki mabine binamaki na esengo nyonso boyo kandenge Mama Emerode Dianituka ndenge abetisaki mbonda liboso ya kamera na biso. D'abord nazali évangéliste missionnaire Dianituka Emerode Tenda na kati na plateforme oyo nazali ministre ya communication pe ya formation na formaka ba cadre mususu et ngande mutu nasalaka porte-parole ya plateforme oyo visionnaire c'est leader solution. Président ya plateforme le bishop Josué Wembi yepe azangaki malobate boyo ka yepe ndenge abetisaki mbonda. Nazana songo makasi parce que nzambe alingi oyo nzambo apesa biso vision oyo alingi yango makasi ndenge ekoti eke na yebi ke kokende mokili mobimba parce que vision yango ezakaka tozongela ekulusu tozongela résurrection tozongela kufa na Yesu Kristo parce que makasi na biso evandisa miwana. Tokosenga kaka na yo mutu omibengaka homme femme topé jeune leader en Christ yaka awa na plateforme les visionnaires et leaders solution bakosunga yo o développer vision ya malamu oyo zalaka na yango ya kopanza sango ya Yesu Kristo Masia yaka awa na plateforme les visionnaires et leaders solution bakosunga yo o développer vision ya malamu oyo zalaka na yango ya kopanza sango malamu ya Yesu Kristo pe ensemble longo na bango boko kende liboso yango biso ana magazine bonda ekolo to beteli bango mbonda pupupu parce que bango baza ba vrai leader ya solo. Ba docteur mingi bakoma ko violer ba malade da bango to na élément oyo. Population oyo bozali komona awa ezali nango match ya vita imanate match pe ya Mazembe te pe ya Barcelone te botulanga nini ezali docteur moko a violé maladi na ye a commissaire bilanga na ye me boyebake esali pasi makasi tango biso magazine ya mbonda ekoto kendaki boka ndenge balobaki na mikro na biso aza docteur oyo soki asali opération fu alala kaka na munga na maladi oyo ya sali opération et pesa ngai pasi pena mawa et puis na lelaki na comme nzamba buka to récupérer et puis à Kimi SD bureau renseignement et ça la filature et puis to comme petit hôpital bisika sali bêtise wana oh nzamba buka malade yo sali opération o comme si ko coucher na yebité soki hémorragie oyo e wuti wapi. Selon population bibake basalaki opération et pas ya docteur wana kaka a commissaire bilanga na ye maladi pembonga kobima ezate basengaki 300 000 francs congolais akakolaki na 200 000 membongo pe eza nango te esali mabe ba docteur ba pasteur comportement na bino ekomi mabe makasi bokomi danger public boye kitoko te mabe soki oyebiki ozalaka un vrai leader ya solo pe ozala ba vision ya kitoko le kala magazine monda école toko yambo avec impact na idéologie.
Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso, parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Bato mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino, toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. J'ai ici Zemba Koko Tiri Tiri elongona Egrid Mateta elemani ni bobonsel biso la cadre ya caricature ya mokola lelo. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo Koko Tiri Tiri Jesi Zemba abete biso mokola lelo. Bino moko bomona surtout ba mibi o ba mesala ko yiba ba mama ba saki ba kabelo to pe biloko na ndenge na nzoto yo kandenge esukela ka bango mabe. Moibie mama saki na ngai ekei boya mbangu. Moibi oyo aibi mama saki ko kima akuta lipela bayaya bazaki na kwa yo kebela bayaya kutu ndenge nini ba décider pona ye. Kuluna yo moibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana. Dotumba libela. Bayaya pe ba décider ba kutumba ye po aza kuluna a moibi akufa lelo suka 1 litre essence pesa ngakate yango na pe na limeti ba tumbi moibi. Mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango parce que toko senga na biso mbona ekolo soki bokangi moibi bokangi kuluna botumba ete mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bangonde bakoyeba ko juger pe komema ye na acquis de droit ya bo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via ki moibi tika via kuluna tandenge sukele maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobeti sika mbonda. Magazine Bonda Ekolo et souhaité ma bon anniversaire à Fiston Kanza, les caméramans de guerre pour tout ça no misala posa soda et sola tout kakolo abakisi la yo ya mingi na mvula o bakisi asika. Merci na Wilfried Samba pena Benjamin Kilunga o bazaki na sima caméra pena écrit ma tête na réalisation na montage ya édition mokwalelo oyo esimba makine maboko ya yeye moko la grande dame Medrine Kambembe nga alade on azeka juste kaka na présentation mais na ebike boza toujours continuer ko s'abonner et belé la chaîne YouTube na biso mbonda école officielle pe bon peut-être toujours confesse de manière que ba sport na bino ba activité na bino ndenge to kolekisa ngo kitoko to kuta la prochaine maso kolo yesu azongité.